Bolumbu ya mwasi na bolumbu mobile so etelemi ya mobile ba otala ngana système ya mukuso beza mulai boss kizenga pona terme mais ya mwasi mte samba wa makasi ya banga Karim Mokonzi te na temps banga Fally Ipupa te po aller sanga te do Fally Ipupa aller sanga te Karim Mokonzi aller sanga te kote obi bande ko ngai jazz kene nani manike Vincent Chiluisi o basala yoko la ba démarrer monatie botalelanga Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Ya Tobina, Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Bonjour, bonsoir, selon l'ère à laquelle dont vous nous suivez partout dans le monde sur www.congotempérature.com sur cette très belle et grande émission. Vérité sans frontières qui ne cesse pas de vous fournir autant d'actualités qui vous fait énormément plaisir sur vos écrans. Donc c'est bien votre humble serviteur aîné Abiri, l'homme à la dernière flèche de carquois de Jésus-Christ, autrement dit cardinal. Donc selon Cornelia Douci Givenchy qui nous suit depuis quelque part. Et donc Cornelia Yabadoussi. Donc merci à Paola Schengen Kilo à Londres. Donc aujourd'hui la René Abiri est fier de recevoir l'un de mes confrères de l'internet, Julien Botalatala, l'un des initiateurs de ces mots longs qui fait un peu buzz à l'internet. Tala Leloyo. Donc aujourd'hui la René Abiri Azala qui moi namuke mais Tala Leloyo à Koli. Donc Lydia Kapaji Kaye Mangengela. Maman na Irsen 10 000 fois ami de chantier en Koro veut dire que Toza Liboso est résident c'est Sikawapi, notre grand-père cher Papa Wemba, donc a quitté la Kinakata République démocratique du Congo. Donc bonjour Julien Botalatala. Losako Macron de la presse. Ok nangara na lingala. En tout cas, les voilà. Les mbokate de la presse, les mutandima ba benga mbokate, ça ba tumusu ba bukala minu pa benga mutumbokate, à gauche droite ko ba tumusu ezalaka o ngai nanyo, o ngai nanyo, o ngai nde pour moi tant ba kongo pour sauter combo ezaka ke o alobaki donc mutandima ba benga les mbokate et puis les combattants de la presse congolais. Merci beaucoup Nandenge Oyambinga na site na biso Congo Température. Congo Température, c'est-à-dire que ba tutu bolinga botalatala. Merci. Aujourd'hui, donc Julien Botalatala, pour ceux qui peuvent comprendre en fait, qu'est-ce que fait Julien Botalatala? À la chronique musicale, tu te présentes. À la chronique politique, tu te présentes. En fait, Julien Botalatala cherche quoi aujourd'hui nouveau marié? Félicitations premièrement. Anana. Aïe. Merci. Voilà. Voilà. Merci. Merci. Voilà. Merci Abiri. Margot y a quitté pour. Voilà. Margot y a quitté. Malgré n'a quitté, donc mais quand même n'a présenté ma félicitation. Boboya Ginabino. N'a pas quitté pour n'avoir aucune invitation pété. Na mona ki ba Matika Songo, na moni Ivipan tozana responsabilité ma ramener sorti. Mutu na bino peut bozara ne benz. Toi la rane mais na mona ki invitation. Ah mais Ivipan tazali na mona ba jazz kavul na kati. Ba jazz tozali ba Kimbe tozali ba petit na ba Gogan suprême na ba petit na ba Patrick Ngambe donc tozali belé merci beaucoup donc c'est ça hein? Ah oui, qu'est-ce que les gens peuvent comprendre Julien Botalatala na politique et puis na musique? En tout cas ba comprendre que Botalatala lingaka tanga atangaki nde babaka mutu arrivaka oyo ozala na revana za la juriste professeur journaliste mais pesamake na kota na monde ko ya presse atanga nanga na ifasik nanga classe nyonso ndezaka normal na saki pédagogie na toboli na silisi na bani pe na Kinshasa na ba chaîne na Kinshasa et puis na yo kende ifasik et puis ici na bandi na ba chaîne na Kinshasa na sali ba stage na ba RTGA na zala na ba Canal Mercure na zala na ba TKM na zalati na Nzondo TV à l'évêque président de Nélé Simvuluzi Vienanga ndeza mutu mutanga na Viena Vuluzi Vienanga
En tout cas, et puis, il y a aussi Internet. Sur Internet, oui, tout ça, là, il y a un cahier de charges, et nous sommes en culture, mais en la politique. Et ça, c'est une notion. Il y a un biso bateau, d'habiter qui n'a pas mabé. Il y a un mouton ça na chaîne de télévision. Aza censé. Il y a genre il y a interview to émission on va présenter au salon tel que mamie la batu musuba ebi kaka na karibu variété alors que mamie la paix à présenter capé journal il y a chaîne nationale. Voilà. Vous comprenez? Mais au côté pena ba Mosaka, au côté pena ba Wera, au côté pena ba Kofelo Mide na ba Jibe ba Motu. Ba on bazara mais on a que alors ça musane pour atteindre la éthique journalistique. Les attaques en ligne internet et comment on système annonce na des annonces et puis kata koto libanga koto tous les cas au système internet des alaga. Je vais se pétion na boya ka batu fort et puis après na sima petit fulami comment on ba code ba téléphone au moya même mi ban même ya basi mais ya on nga na pa nanga na o sala musala ndenge sala ma c'est normal na sala pe politique. C'est normal pour nous politique ya mboka na biso banene basala ba Mugabe na mboka Mugabe to na mboka kuna ba Sud Africain mboka ba Jimbe lao jamais il ça maka na mboka surtout le mboka na biso. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Julien Botalatala bazolanda biso partout dans le monde, mais aujourd'hui Julien Botalatala qui n'était pas donc une personne de conflit, mais aujourd'hui là Julien Botalatala au sujet des conflits entre toi et ton frère Vincent Chilouise. Nous avons vu Julien Botalatala entrer de se revendiquer dans la vidéo, dévoiler quelques genres et sortent des vidéos. Julien Botalatala, vous qui étiez de pur, et aujourd'hui là, quelle histoire? Tala Lelo. En tout cas, aucune idée. En tout cas, rien à dire par rapport à la question. Ce que j'ai aimé au début de la question, au soulever point Mogobi, Botalatala a vraiment côté ma polémique. Donc, ils ont dit kaka, la réalité au Sengaki, fait que solo monde te vendre tout ça à Moussala, nous va découvrir Lelo, Botalatala sur les bien. Donc, ça dit que Botalatala ngolo na TV, la Kinshasa na confirmé. Internet a confirmé. Ndenge nanga na lobite ki na ndenge confirmé popo. Soto bito ndo kokisa ti lobi pe ba comparer Botalatala na Abiri. Ti lobi pe ba comparer Abiri na Barezi. Ti lobi ba comparer Abiri na Mike Lokamba. Ti ba comparer Abiri na Tracy. Dozo mona ke otena ba na part nanga na confirmé que ça na confirmé na nini mais batala biso. Ba mona image o biso to mona to pesa bango. Ça dit que moi mukie nana tambeta sous genre les solo parce que nazo pe mo bapele bien ba mususu ko kuna ba be Botalatala makambo lobaki. C'était vrai ou faux? C'était vrai mais tolingate vraiment kota suna kata mama makambo wana parce que ezalo ko lomoni ozolo ko zo benda moni ezana batu mususu na lobite ke pona ndeko o tu poser une question pona ye mais ezana batu mususu ba ye Botalatala tu n'arrives même pas à autant à combo na ye. Non ndeko mon frère Vincent Chilouise c'est un frère mais c'est ça ami ndeko frère nangai frère nangai ngala ko lo bateke so na lobaki na jomoni soki na lobaki journaliste lo to discuter likambo ya polo depuis surtout na mamba sapato non sapato neza bien on sala musama na don boya na ngate na problème te mais na sayaka lokola na faire voir bat na obamba ibaki te pour toi batu batala ko abiri yebaki batala ko babetelo pe msusu sur Botalatala na téléphone de Botalatala wana webike Botalatala wana sala émission bien ou bien sala mabe ou bien boy batu pe la ko mena ngapi attendez ko msusu ko to azoba ko to lo ba ko to mais mon que imagine comment ça ko yebeba ya batu so batala biso abenga côté a commentaka te atindela pe mbongo te mais jour akutio kaka na tension moko a bien te o lingo linga te et déranger nazwa appel na Londres na Belgique na Québec na Guinée Conakry na Russie na Rotterdam pona kaka ba makambo Botalatala ba bien mais kokota suna mambo wana te donc na logique makambo nga surtout beta makambo wana te parce que zelo kwa banga ba bafouer image ya image nanga nde na pesa moto sa makambo lelo otunga mamba politique beso mona ba ngana olinga kuto ya msusu soki polémique to côté les mela likambo koloba na olukana te mela nde bona mboka Bruno Chibala. Voilà. Ndenge à décevoir biso. Voilà. Mais merci beaucoup Julien Botalatala, nous ne sommes pas encore là. Quand on a mal au côté mabete nga vraiment dans les bons na za man problème tu et puis na nga kana pesa ima pomoni image mutu so ko sala émission ba tu so wele la sa émission parce que ça monteur caméraman journaliste à côté msaka caméraman azate action yi moka bani ko c'est ça monteur c'est ça côté facilité à côté image même auto soit siko après 15 minutes
asali eloko moko parce que moni kosala bilo bongo bebisa ba image na lobi pete ke ndelo bongo naza na problème na ba biso to ba jara bato ke so na sili ki abiri so na bino pasolombe bona pasolombe mais soki ba pekisi biso ka sili ata to kuta na coin so to beta ka ou soit ndeni na ba to te ki antima ya ozwa makam na motema dona lobaki po ba nga ba bebisela nga image na dona naza bien na batutu naza pona nga au nom de mon Dieu, son a cause zamba pinir vinanga. Ezate que so balobi ke abiri au manka ki na respect. Ezate que na lobaki na problème. Naza bien na Vincent Chiluzi, naza bien na yo, na bien na Karine Mokonzi la baronne, naza bien na Jazz Gavulu, naza bien na Dame Suzo, naza même makilo comme Tracy Mbelenga, Matika Songo Ken Piana, naza na ba manike. Tokabwana ba manike msukutu bilo msukutu ya kolia esika moko preuve neto za apena yo na lemba na ba Karine Mokonzi to staff esika moko na za rapena ba fifisi wa mais jamais okoyoka koto ya équipe nationale baton beti basale mission pour mi bana basongi bazali na lobité ki na epe pour na téléménati nga na zala na bino faut ba vérité na zala na équipe nationale na dévoilant awa na zala rapena na soit disant neto yoka ki boyoka na raté pour na pas na nga mona ngo na mona nga to za famille ils ont ba vidéo na zala kapé na fifisiwa dernièrement na zaki pas fifisiwa to lié kutu biso no so ba toniko ko boye balamina ba grâce moto na grâce o mona ki na zaka bien à tout le monde moyen kota ba lekechu ba ke na ngate ko botata na songi so botata pona ebindeni na gérango oso comprendre ebindeni na gérer de façon que lobby osale la émission te voilà na te so comprendre ngolo donc yango mona linga dona bien à tout le monde na bien na Frank Stemai na za bien na mututu a pas mutu azala nga na ndinga ntima na sala ngo pete pona banga batu parfois na za pe mbanga koleka pe batu oyo ba osala ba makambo wana même na ndinga makofi pe bona makasi même na ndinga munoko mais otala ka ke vision nga ona inga na TV ngata na osala na TV na Kinshasa na ba l'époque to osala na bande ko belé ils aiment mambo boka na ba jeto te poso mekika pas bakati émission ba tie mutu musu na place na ba tie ken pe na place na bakati mama pa ba tie mususu pegisa sa na place na yo ba biloko ba polémique na yo mona onga na internet yango zo mona ke ata na ngina loba na attention on azaki nango par voie par jour wana et pas Deborah Bonga mwana nga po Deborah Bonga uta na site nanga donc ça dit que mutuma bimisi Deborah Bonga botala tala na lo bango avec fier na lo bango teke na ndenga ntima po batma mona ndeni mais Deborah Bonga finga ngate asala nga émission te yo quand il malgré bimisi mais azara ke lo côté ti siko en tout cas bon wana nga na yebitse nga na lo banepo ti po lobi ke za le côté po oyo yebi pe un combo na te Deborah Bonga to me nga na yebi combo na te mais Julien botala tala to solo la on disande po sangani susu nga on na vandia be mwana mboka ndeko Vincent Chiluzi asala roi bafoué image na nga na loba que senga na loba mais na ko dénigrer te po sala musa malamu po na za pe na bien po to partager pe na loba po na obanga ete na te sozo comprendre na za bien asala musa malamu esala pe bien na vandi bo na petit koto il peut pas tali botata boa kini il pas petit côté ozomona ke eza bien na telemena ki ka base ya likambo ya chapeau nenga bebisa image nanga c'est ça mais nazana bien c'est ça donc tous à la bien on est bien mais mayele oui tango bi mutali raté ko boma yo non seulement mayele na ye mais mayele pe na yo voilà. On se comprend, mais elle est bien à tout le monde. On se comprend, c'est ça, merci. Merci beaucoup, Julien Botalatala. Parlons de ce qui est l'actualité. Karine Mokonzi, il paraît-il qu'elle est suspendue de l'RTG. Êtes-vous au courant de cela? Par rapport à la lettre où un artiste et musicien congolais, Fali Ipupa Dicap la merveille, ou Api Asali, na RTG. En tout cas, oui, j'étais au courant parce que nous avons l'impression qu'on est au courant. On a la qui c'est hypocrisie, nous sommes au courant. Na zoaki peta en solo la na ndeko nanga Tony Koko ko tout ça ba tout voilà type basala ki réunion na yebaki basala ki réunion type basala réunion ba bangotu ba kiodo ba Tony Karine Ndia zaki na Angola si je me trompe pas Puisse Mobilou patron ba Chendeka Puisse Mobilou aza patron Chendeka ba Denis Les Bazali nani tu vas savoir réunion mais écoute tu as vu moi mais ni bazar raté il y a singalité mon cher ils ont encore makambo ya cuisine interne mais na rolinga vraiment ming to beta masolo on te pour comme au moins internet comme na maman bébé naza au courant nango et là esalenga ka moi passe ezaka ke na ngambo ya Fali na ngambo ya Karine biso toza ba artiste toza ça musala moko moni journaliste musicien comédien to comme na vie moko mode de vie moko on se comprend là on a un message au ngana on senga na yango acte au Fali à salaki à moi mukete aibi pourquoi salaki yango parfois à éviter qui naïe comme ndenge mususu côté ya Karine pe
soka yebi ke aosala bongo pour démarrer na lobby te parce que l'éthique journalistique ba confirmer loko yebité soka osala ngo pour démarrer il fallait pour pesaper moi mabe parce que carrière na biso ekenda abo bazakari pe bazwaki pe ba polémique biso no tobe bana pe na batuti na Robino na loso aneta voilà mais oui non ba no vérité lobby on a fait na loso na Robino on est ma bête yo pour PC suspension na chaîne non suspension te na loso anaita na lo ba vérité mais to comment so so anai tokutana mabe oh ya ndeni ngana Adam Spill zolo tondo solo ata Adam Spill monanga mana kare mabe ya ndeni yango tondo zalaka boye to pesa mnabite ya ngaza nga problème te sauf ka ke na moi réserve ndeza la kabite ya mbala moko lokwa pe na zaina ngana loko te tisiko to tika Adam et puis tant Adam ça saki chaîne ngame makeda ko to Karine Mokonzi na pesa message ba oyo parfois soka ebika za na raison à garder toujours attitude na ye batu musu pe na ba chroniqueur na bosa no kwa bezite OK bo kepe ko to Karine on comprend bo BBC bo ça parce que ceux qui peut bo baby c'est la pe Karine moi to po na nenga mabete to limbisa na mabete OK ne traîne pas. OK, merci. Nandenge pe Karine, ceux qui peut azana ba raison na ye. O epusaka ye, asala babilo kwa sokeza azana raison. Mais bino pe bato bo veni pembe na boye de lelo to finga Joseph Kabila Kabangeti. Bate belé Congo mobima no biteke nga yo kanisi Joseph Kabila Kabange ninga baloko nani oyo nani oyo akende yo kanisa pe mutu autapi mais on me prince wana ba ipasi na tinda pe mbongo ebima na sala ki lete ebima mamuno so ndo mais emso ba konzi bato ba peme balimbo yo poko yede pe Karine Mokonzi ke la baronne ngani na moni ndiko to ba bibi kapinga ba leke chubino so te koto ke nango be koto ke na ona polémique parce que ba fali pe ba grand artiste mboka na biso mais kota la oyo Vincent Louise Jazz et puis Manike Ken Piana bazo sala ba propos bazo tenir contre Karine Mokonzi na TV donc fallait pour pas comme kotinda pe ba musicien pour ba chroniqueur pour na ko finga Karine Mokonzi en tout cas ndenga na yebi tokolo baté parce que so tokota na tactique on ezalo kwa tokoma bavard na stade des Martyrs parlant nango banini fallait pour pas aza grand artiste mais so na lo bango moni ba fana fallait pe mso moi image zuzu baza belé Fabrigas a na raté na balabala mais tout le monde a ba réaction ya ba soda na ye fallait pour pas so na raté mais tout le monde a ba réaction ya ba soda na ye nete so engelo banini Weranson aswana iso mo eska Weranson aswani mais yango moni pe na paramètre on a pe na lo ba ke bino pe na pa mbo sala pe ka mwangele ozo comprendre le condé ezali ça dit que Weranson na yo ke sika wera film mama biso abi mission aleki wera koleka ya zate mais talande sankara mambo sala na télévision ozo comprendre le condé eza ndeti na nga opende na vandi abo ya komona make na nde mabete ya kota pete non na mona peke Karine Mokonzi ma vandi mebe papa makasi ya démarrer za la raté yo ka pa bino pe ba soda na epe parce que ba tout ça ba tout ça neza mna ba tout ça ba tout ça ba bino likamba ba attaché de presse oyo ba o bazale le pa wata ata par exemple muto kwa Karine Mokonzi exemple Karine Mokonzi zawana attaché de presse à wata na lobite nga journaliste mso ko benga wata ba fixer pe rendez-vous normal soka Karine alinga kete wata ko kete moni wana aboma kayo nini ko sala ngote carrément mon comportement misa sa ni akangi téléphone ce sont parmi ka bato pe ba senti yango mo ke loko ba problème ezani so mi balé wana na olinga makoto nga Karine no conseiller mi mpoko taza mwasi omoni na ndenga mabete bolumbu ya mwasi na bolumbu mobile so etelemi ya mobile ba otala nga na système ya mukuso beza mulai boss kizinga pona terme mais ya mwasi mte samba wa makasi ko fali pour paza mobile ba ko finga na ba façon nyoso biso toza ba ndenge leke tsholo baka vina so ba star kenda bongo to ko ba yeto za ba vedette ba to ba ni fali ba ko finga ye par exemple PD ba fingi jibe PD botala tala PD mais oso ba finga ni image ya Karine na olinga un jour na mona Karine Mokonzi a Bali souhait na ngeza bonga lelo na Bali na part na nga selonga et ça li plaisir na yo margo boyaki koya ozo comprendre et na ninga lolo na mona Karine image mo ke mutu pe atelemeli Karine Mokonzi ki ba balani officiellement au mona ke ba biloko na penyo so ekita kote obi bande ko na ngai Jazz Ken nani Manike Vincent Louise au basala yoko la ba démarrer en tout cas le quoi na tala ki vidéo wante koto na vraiment yoro ba mingi zate fali pour pape na par na ye nde na yebi fali pour pas grand artiste o sala makama minene na mboka na biso ozomo eloko ondeza aoketika ba mai na ba kisenso azali ambassadeur na UNESCO si je me trompe pas MONUSCO ba partenaire na ba UNICEF ba osama mama minene mais so abando landa pe ba bloka mike wana ba chibambalo baza be di ba diata ya ba nana boduga baza pe memba ko luka pe ba kata pe loko yo kanti nga opene za na ba yebi combien de personnes ba mankanga pe na TV
Ok, bah benginga maboya on l'émission, il faut loba mais natali ka pam mais faut dans un mouton na yo kelaka. Donc parlant n'engna ke ka terrain d'attente entre Koto ya ba Vincent ba Jazz na ba Ken Piana na ba Manike. To la ndakate Moussa omoni muto atange Moussa nenga bosolo. Neti nga na on marché ba monter. Na olingana za attaché de presse ndenge joka ka bengela za la kana héritier. Na olingana za attaché de presse ndenge joka ka bengela za kana héritier René Abir. On comprend? Joka Kabengela Zakate, il n'a pas Joka Kabengela Babez. Il n'a pas Joka Kabengela Babez. Et Zaka côté héritier a signé contrat, aya lobby na conseil Babimisi. Et ça que héritier a osa makambu, ko kangamane boye, ko saba makamnyo sona. Karim Mokonzi azape na vie na o osala. Oso comprend a pas makambu wana. Wata ndenge za na ba Adam Sine bazali, ndenge pe na ba Ken pe na bazali. Mais est-ce qu'il y a cause parti puis et bon mara image. Est-ce qu'il y a jour musu to zakana juvénal? Tout le bien à tout le monde. Mais ça n'a pas si. Tout le na journée mobile manage venait ma camion sur la carmi to landa na baka bani des ara. To comme to qui n'arrive pas faire au moins que sentiment c'est ngakité que notre kata on attend wana mais j'y venais la côte été. Et bien ni sala ngai. Nete so comprendre place naza. Nga naza na posa na ye pa wata na repa wata na meli sucré na ngatu mai na ngana bimi na kepa lita bembo vonga ye banani bato wana nyonso to zala bien. Donc kota Karine nga na conseiller mingi aza mwasi. Akota na ba buzz nem te sala rabiso yango ne makambo mais akota na mingi te bino pe bato ba pembe na ye bo gérer parce que ya za mwasi. Lobi lobi faut babala ye. Et ça na mutu moko oyoyo a ozape pembe na olinga a signé abi mama ke no tenga na obala ye. Parce que eza na ngope mabete. Mais ce que tu manga ke azana problème na wera azana problème na nani parce que na yoka ki kana ba confrère na biso ba beta liso ba bike ndenge déjà fallait atindi déjà message wana soki ba longole te Kofi atindi lettre wera atindi lettre na eza pona bangisa Karine te mais Karine asala kaka éthique journalistique na musana ye koto ya fali pour papa nga pe na osenga ba biro na bino soki po nga na tunaka nga patron ngamba ya manga na émission a publier a titre bas internet ba sali pour na na benga na téléphone na na mi si vous pouvez changer titre wana nga na ko na ba jaba ton fali pa kote me la pe ba ken ba mama nyonso parce que mo bato apusa pembe na biso bango ne ba sukza biso mte bango ba komisa biso na barando so tali pe be Karine nani na to mona image moko ya sele yo scram simbi papier assez le Oscar Masimbi papier à trace mais ba bongo ça ba komi Tantine Fanny mais la logique makambu ceux qui peut le ça lango pour encourager Karine pour azakana randona na fali poupa en tout cas ezaka mabe ngalelo na otanga commande ko nga Vincent tu veux pas na otanga comme Vincent pour parfois lobby ata to za sunde to zala kité so beaucoup tingana na vendre sika moko na bar to vendre ngene matanga te ba bogos ndenge Anderson bogos akufele maman eza normal bobo ke nonte azaki mabe na bato wana nyo sorti. Merci beaucoup Julien Botalatala, nous attendons déjà vers la fin de ces très belles et grandes émissions Vérité s'affronter ou puis au lobby ba Vérité belé ba big dédicace non rapidement parce que tous qui ma la lumière du jour. En tout cas nazaki na parti plutôt na za na temps banga Karine Mokonzi te na temps banga fali pour pater pour aller sangate donc fali pour aller sangate Karine Mokonzi aller sangate mais là on a un terrain d'attente parce que fali à ça défendre rapper makam est-ce que ça lit bien ndeko na biso est-ce que confirmation de balongo les a confirmé ils a confirmé Te balongoli Karine Mokonzi te. Donc faut dire les choses qui sont de l'intérieur. Babamba royo kayo ke pa réunion et comme na ba réunion ozo mona loko ngo ke sala moi bien te. Na yoka na ba biloko c'est comme que Karine a pesa ki o pour vendre il faut pesa ki cacher moko boye ya nini moko boye mo ba biloko nyonso eza ma bien te. To sungana Karine Mokonzi a eu suspension pour na ba voyage au wapi à voyager qui n'a hérité Watanabe de sans pourtant avoir la vie de l'entreprise où elle travaille automatiquement atanga son sale pas na yo j'aurai la suspension donc et ba est tombé peine un moment où wapi l'artiste a qui kotika lettre c'est ça l'information faut parler aux gens ce artiste a kotika artiste c'est pas zoba pété atika quand on parle parfois est-ce que par exemple ce qui ndeti fali pour paninga tika ki lettre wana est-ce que il fallait pour passer l'actualité belle OK Tony Kokolo bela bandeko jado bakolo bela na journal bakolo ba fifi sur bakolo bela là maintenant ce sont des problèmes à traiter entre vieux plus mobile na petit na fali pour pas entretenir usine interne et puis na mon repère voilà parce que tout ça attends na sala na RTG attends na zanité naza pré on a yokaki que ndeko na biso nani oyoyo puisse mobilu asala ki a proposé que logo moko ke bayamba Karine Mokonzi yamba fali poupa voilà Karine Mokonzi yamba Julien Botalatala ba dédicace rapidement. Merci beaucoup na Paola Schengen kilo ya Londres Paola Schengen yoyebi Paola Schengen beta masolo wana ba émission no sala wana izarama bien kilo ya Londres un grand merci na impresario Claude Ndombasi un grand merci na Freddy Maemba
Fredi Maemba ba vie oyo ba comprendre idéologie botalatala ba vie nanga o ba comprendre idéologie ke botalatala en tout cas merci beaucoup Fredi Maemba na Londres na Londres na batebele naza na les champions malela de Londres naza na pesa pe ba confrère na biso o nyonso baza na Kinshasa Popol Mupasula o pe na zoza Dani Tsunami aussi bokombe OK na pesi pe batutumbo te ba ebolinga botalatala Jimmy Achoke na pesi mbote na Flore Semopa na pesi mbote na Tantine botalatala et puis na pesi mbote na batutu botali biso partout dans le monde entre Ngasoué na Ngezali entre Karine na Fali pour lobi to mona bango na télévision ce qu'on a évité so Karine na Fali pour ba sololi et parce que ba bino siko ba René Abiri na ba leketu na ba wana ezala automatique parce que yo na ba nan bosuka wapi siko wana ezala automatique ba on fait ba solola. Voilà. On comprend ba solo là. En tout cas, Fali Poupa, je t'aime beaucoup parce que vous défendez le drapeau à Mboka. Voilà. Karim Mokonzi pour ça la rapé Moussa no malamu. Pour Karim Mokonzi joue à Kangaka na Ken Piana. Na rapé wana na Zara na sisa na sona Ken na solo pe na nani. Mais tomba comme ba filmer ndé na kimena nga po yo ebikaka. Na Zara batutu na linga bino ming ba bolinga botala tala. Soki na lobby mabe bo ebi Fabregas aloba monobeta système fimbo. On comprend le loco on des ali. So na lobby pe mabe ba popo tenu ya yangai na kati émission na mutu na koloba nyonso ya bolamu te bolimbisa koto ya malamu bozwa koto ya mabe bozwa na oloba te pona kobanga nakenda kolia na ndako ya mutu te nakenda po senga te mais soki pe na zangi eza normal na senga biri eza normal na senga kimbe ya normal na senga Yves Pan mon ami et normal na senga batutu donc bo s'abonner ba bolinganga bo s'abonner na Congo Température hein? Voilà. En tout cas merci beaucoup bientôt là bo mon émission na mizo koko na biso aleki koko na bino. Voilà. En tout cas, ming boza botata la kota politique. Tout notre kota politique te mamuchi bala baiser so jidama. Merci beaucoup to lango prochainement. Merci beaucoup. Boza la bien même batutu na linga bino mamingi do. Oh Monica lobi mabe bolimbisa. Merci beaucoup, bonne continuation de nos programmes sur congotempérature.com.